Tolali na Boutou, un ange est venu me prendre. Ce jour-là, Satan Lucifer lui-même, et c'est la première fois dans mon vie. Réunion Mounen, et c'est là qu'il y a océan. En tout cas, je me souviens encore très bien. Et c'est là qu'il y a océan. Réunion. Pas tout est belé, mais c'est là qu'il y a réunion. J'ai vu, moi, les grands acteurs de cinéma. Ah bon? La réunion. Des théâtres, des humoristes, des sportifs, toutes les disciplines confondues à sport. Les musiciens, les catcheurs, toutes sortes de musique. Du scientifique, les gens qui ont beaucoup étudié, les professeurs d'université, les organisations humanitaires, les Nations Unies, les présidents et dirigeants de la planète Terre, la présence la plus remarquée des Satan. Grande réunion. Invité par leur Dieu, Satan avait un petit discours. En disant discours. Il a encouragé Batounaye, Bassala Moussala. Parce que tant les amours. Et tout le monde, Yves, passait là-bas pour s'agenouiller devant Lucifer. Et nous avons le Bakou Nazati. Ah, vous parlez beaucoup, surtout les chrétiens, devant Satan, on ne parle pas. Ce qui a lobby, ah, vous allez bon. Et quand il est entré, quand Lucifer est entré dans la réunion, papa, le coup, moi, place dans la qui est fan là, on est réunion, j'ai compris que ça c'est Lucifer. Même l'esprit à moi me dit, voilà le prince de ce monde. Parce que le monde est où il y a un mystère. Toyebi réalité à mon monde. Nous sommes dans un monde où il y a habité. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Parler na Oyo na Monaki. Ezali na 2000 sous Kapenza, 2012 ou bien début 2013. Okay. Na koma jour j'avais écrit même sur un document mais makambo ya kolonga ndako okena ndako yo tout ça j'ai perdu sinon j'avais écrit c'est-à-dire ça qui est réunion Mounen Satan zaki na Lucifer en personne. Zaki na réunion Mounen azaki na batu ebele ba sataniste à part délégation na ya milimo ya ba démon ba ange de Chil rolaye mais batu ebele ya mokili awa bazaki na réunion. OK. Je vais parler de ça parce que nkola makinga na mona makambwana. Malilo bana bande connexion est où ya Goma lelo ma kimi ezalité des arrois zizani tout ça bande batiki biso et tant que mon sein Nzambe ce que je peux dire c'est quoi par rapport à la situation à Mboka. Tu sais, les Juifs, bazali koye ba destinée prophétique ya Mboka na bango. Les Juifs connaissaient la destinée prophétique d'Israël jusqu'aujourd'hui. Mais nous avons un problème parce que nous ne connaissons pas la destinée prophétique à Congo. Beaucoup de serviteurs qui n'ont pas été appelés, il faut enseigner aux enfants, surtout aux chrétiens, bien que notre pays soit un pays laïque, problème exact, mais au moins ceux-là qui sont appelés par Dieu doivent leur parler. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu des armées a lobby, a lobaka, peut continuer à loba pour Namboka Oyo. Tout ce que nous voyons, merci pour la moutouna, parce que nous avons connaissé avant na Butuka, j'ai prié. Tout ce que nous sommes en train de connaître Namboka. Et Kokabola Mboka. OK. Zama kelele ya pamba.
Mais Dieu a son plan. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que biso tozana mabébélé. Il y a beaucoup de péchés. Vous savez, un pécheur a oublié que ça la masumu. Nous avons tenu compte de nangote. Mais ceux qui bateau ba biengami pona musala na nzambe ba Kristo. Ba bandi ko zonga les sous masumu, le pays essuyé nzambe a oublié ko beta. Donc makambo zali ko sala mboka à cause ya masumu. Muyibi leki mingi na niveau ya mboka bakonzi ya mboka babiyibi ba pasteur tolobate bango pe ba koti na cadence wana ba Kristo tolobate et comme tourbillon wapi Paul na nzambe pe mikolonye soto somba ka Biblia tozotea. Non, Dieu ne peut pas marcher avec le pécheur. Jamais. Ata nzambe alingi biso nini ata toza mboka prophétique ya ndenge nini ya ngolu nyonso. Je vous dis, tant que tozongi na nzela te kobanga nzambe, je vous dis mboka ekoza na pasi mingi. Mais nous avons une parole de promesse que mboka ekokabwana te. Oyo nyonso bazali kosala kuna bitumba kobuma batu. Oui, c'est que nous devons prier, nous sommes au temps de la fin. Il y a des prophéties au Yesu alobi na Matthieu 24 et kokisa makaka même si vous priez koba. Mais ce qui est important batu bazala na alima na kolo Yesu Masia parce que ceux qui okufi OK kopema. Donc je nazana pas si bien ko na basale belé baza na alerte makasi. Bazali ko lela ba komi ko utiliser langage ba politicien. O nzambe atumba Rwanda, nzambe atumba Kagame. Non, tout ça ba Kristo. Mon Christ oki kosenga mabe na mutu moko te. Bible lobi boye Yesu alobi to linga bango na biso. Et ce n'est pas seulement les Rwandais, beaucoup de Congolais bazana kati na makambo oyo. Soki yo moko ivo pelisi moto na ndako na yo. To bandi ko bela o moto peli awa. Non, yo moko ndo tiaki moto. Beaucoup de Congolais en sont aussi pour quelque chose na kati makambo zali koleka na kati na mboka na biso. Je crois ma bonne délio c'est to stala. Tosenga nzambe ayokela mawa baoyi bazali kosala makambo wana. Pourquoi? Parce que na kosenga bongo nde tozali kotia makala likolo ya mutu na bango pe nzambe oyo aza juste akomema kimia na mboka oyo pe akobeta batu ebele. Et avec cette guerre, je l'annonce en tant qu'un homme de Dieu, nzambe ko se débarrasser na babandi ebele. Beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes, ou bazali ko kosa batu, na ba politiciens belo bazali ko iba mbongo ya mboka, bango moko bazotonga bandako na poto, bazotina kabanda bango na poto, ba peuple bazo souffrir, ba soldats bazo salaire ya malongate, injustice nyonso wana. Vous voulez nzambe sala nini? Dieu va se débarrasser parce que mboka sengele telema et que le liboso pe évangile, réveil munene kubima na mboka na biso pour ko kene na mikili nyonso ya monde avant que Yesu aya. Et avant que cela arrive, Dieu se réserve déjà 7000 hommes le kola na taille à Élysée oyo ba koti na makambo ya bosoto wana te. Mais ba mususu wana nzamba kuboma bango. Batu bebele ba kokufa. Même guerre wana ekokoma pe awo. Oui. Cette guerre va arriver. Ata bo salinine, ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Ekokoma awo. Et nzamba ko se débarrasser na babandi ebele. Il faut vraiment ko bongama pe ko ça parce que vous savez, Dieu ne peut pas tenir un coupable pour un pécheur pour non coupable, non. Ce que vous êtes coupable, nous avons besoin d'injustice. Ma bébé les alikoya pour na masumweleki. Vous souillez le temple de Dieu, vous souillez l'église comme une place à commerce, on ne prêche plus la vérité et n'importe quoi. Vous allez au président ou na ba konzi ko pesa un message nzambe, au libo pesa oyo elobi nzambe, bokote na makambo mususu pona mbongo. Et Dieu n'est pas content, mais Dieu va sauver qui? Si Joseph akufaka. Mais Jacob na libota na bana bika ndengene. Mais parce que nzambe nde batu oyo nzambe akoleka na nzela bango apesa kimia na mboka. Mais n'est-ce que pour quoi péché guerre on est commaté tout ça ndengene. Non, eloko ko empêcher wana ezate. Ata do sambeli. To ko sambela nzambe ko protéger ka boya ye. Pe ko ko réduire mais certainement bitumbe ko koma kakao. Certainement. Et le pays ne sera jamais divisé. Le pays restera un et indivisible. Mboka oyo. Wow. Dieu a un besoin dans mboka oyo. Pe basali ya solo bazali. OK. C'est ça. Donc nzambe akusunga un jour. Un jour tout qui na ba verset biblique oyo avant to banda. Okotanga d'abord na Jacques chapitre 4 verset 4. Bible lobi boye.
Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Oui, ok. Donc c'est ça dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, verset 17, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi on attend Yango? Parce que le monde est un mystère. Ok. Toyebi réalité à monde. Nous sommes dans un monde où toyebité. Mais Dieu, tant on y met, il va vous montrer les réalités réelles. Il y a un monde, comment il doit fonctionner. Quand on parle de Satan, on parle de Lucifer, Satan, les anges déchus, on parle de toutes ces choses-là, même les anges de Dieu. Les gens croient qu'il y a des fabrications. Le monde, c'est un mystère. Et la Bible, si quelqu'un azana Yesu penza katikati ya mutema na ye, que azana Yesu mobimoni musantu za katikati na ye, aoki jamais kolinga mokili oyo. Okay. Soki olingi mokili oyo, okomi mungu na nzambe. Parce que tout ce qui est du monde, tout cela ne vient pas de Dieu. Et le monde est géré par Satan. Ce n'est pas Dieu qui gère ce monde. C'est faux. Même moi, je ne connaissais pas ce que Nazolo Baleno. J'étais chrétien, mais je ne savais pas la réalité. Mais ce jour-là, je compris que le monde, tout ce que la Bible dit par rapport au monde, est la vérité. C'était comment? C'était en 2012, fin 2012 ou début 2013 vraiment. Tout ça qui n'a prié il y a 21 jours. Et nous sommes responsables, il y a intercession. Dans l'église, il y a 8e, c'est pas que Réobot, nous sommes responsables d'intercession. Alors, tout continue à prier, on a Boutunios. Na moi, il y a Tambola, il y a Luka, mais Boutunios, tout ça, pendant 21 jours. Mais dans les 21 jours, Dieu a parlé à Batouébélé, mais il a pensé. Bon, tout ça, on a tout ce que Dieu parlait. Après, aussi ça qui c'était un samedi. Donc vendredi Boutou, samedi Tongo, tout aussi prière. 21 jours et coquille. Tout zongi nandako. Na kepe musala quand je travaillais encore là. Na zongi pe. Tolali samedi on a dimanche. Tokei le sambo sambela. C'était vraiment une journée exceptionnelle du fait que la grâce du Seigneur était là. Et il y avait vraiment l'onction dans mon coloana. Alors, Tozongi, bon, tant que si kilte, je n'ai pas pris beaucoup de temps vraiment parce que tout ça est fatigué. Il y a 21 jours, bozola la ozobon de la caca. Na lobi bo, na zongi nanda. Tant que si kilte, na la mou, si kilte na zongi nanda. Déjà à 17h, madame ngana lali. Je suis fatigué. 21 jours, 21 nuits. Blanche, nzoto ezaki beza kolemba. Alors, na fali na metu, na lobi boye na nzambe, na lobi nkolo. Qu'est-ce qui se passe entre moi et toi? Est-ce qu'il y a un problème? Comment yo 21 nuits ya mabondeli, on la kisinga eloko moko te. On lobi na batu mususu, oui, mais ngai na moni eloko te. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un péché. S'il y a un péché, pardonne-moi de ne pas m'avoir utilisé nenge osa la kangai. Parce que moi, c'est impossible. Quand on a prié au-delà de 2 jours, 3 jours, on a comment on a la révélation. C'est impossible. Ok. Alors, papa, on a la ligne à bout. Yves, Nzambe, il faut que tout le Nzambe, tout le Kailongina, tout le Nzambe. Nous ne serons jamais forts dans la foi si nous ne connaissons pas bien le Seigneur Jésus. Amen. Papa, aucune église. Parce que tu ne sais pas le Seigneur c'est qui, ou est biété. La foi c'est bon, la foi c'est bon, mais au-delà de la foi, il faut ajouter la connaissance. Ok. Un ange est venu me prendre.
ce jour-là, Satan Lucifer lui-même, et c'est la première fois dans mon aïe. Réunion Mounene, et c'est là qu'il y a océan. En tout cas, je me souviens encore très bien. Et c'est là qu'il y a océan. Réunion. Et c'est là réunion Mounene. Satan en personne, et c'est là qu'il peut discours mouké, peut battre et belé, et c'est là qu'il y a réunion. Comme je ne sais pas vraiment énumérer par cœur, comment qui qu'on rappelait, parce que depuis 2012, qui dans les lots, ça fait un peu beaucoup de temps. Maintenant, L'ange est venu me prendre. Je suis fatigué. Oui, je suis aïe. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Tokei, tomati, tokei. Tomati, tokei, puis, alors, réunion, c'est là qu'il y a océan. C'est Satan qui est entré le dernier dans la réunion. J'ai vu, moi, les grands acteurs de cinéma. Ah bon? Dans la réunion. Des théâtres, des humoristes, des sportifs, toutes les disciplines confondues à sport. Foot, basket, golf, tennis de table, rugby, coureur, jet de saut, toutes sortes de disciplines. Les boxeurs, les karatékas, tout ça, c'est la méditation. Je ne sais pas comment on appelle exactement ça. Ils méditer, je les ai vus là-bas. Les musiciens, les catcheurs, toutes sortes de musique. Ténor, style, ils étaient là. Même Ndombolo, rugby, R&B, rumba, coupé décalé, tout. On n'a pas besoin de citer, éviter le quoi, mon frère. On peut te porter plainte. Le quoi les en a prévité. Ce sont des choses spirituelles. Alors, le style de musique scientifique. Les gens qui ont beaucoup étudié, les professeurs d'université, les stars du monde qu'on a vu, la télé-réalité, les grands juges du monde, les hommes influents qui influencent la planète, les avocats, les grands, les hommes influents de renommée internationale, soyez bien. Il y avait le prix Nobel dans tous les domaines. Les créateurs du monde, stylistes, les sorciers, les magiciens, les satanistes, les autorités aussi de différentes confessions religieuses. C'est Akabla, mais ils étaient là. Les sociétés secrètes, par exemple, Illuminati, les hommes d'affaires, les chercheurs dans les différents domaines, le PDG des grandes entreprises, il y a la téléphonie mobile, pharmaceutique, automobile, les organisations humanitaires, il y a les Nations Unies, le président et dirigeant de la planète Terre, petit et grand étaient présents à cette réunion que Satan avait invoquée. Ils étaient là. Et Lucifer lui-même en présence, il y a un président qui est là. Ok. Alors, Batu Bazali Koya, Ngai Nzambe, Ngai Nazaraki Mutuya Liboso Penza. Mais tant au commis, il y avait des démons au Bazali Kosala service, il y a diaconie. Au fond de la place de suite. Bangon va kotia Batu. Mais moi, j'étais masqué. Donc, tu es pembeni, bien au côté na réunion, bakiti zali, bazordonné batu bazali koya, pe okofanda ningo lingiti. L'ordre d'arrivée, c'est là qui respectait, puis la place, c'est là qui respectait. Je crois bien que c'est là qui par rapport à la place, imaginez qu'un président n'a eu petit sorcier pour faire la place de mon côté. Aussi, ce n'est pas seulement grade autres mais par rapport à la grade pas à Lucifer comment on appelle ça, c'est-à-dire sacrifice belé au sale, parce que c'est lui qui est plus apprécié et pas Satan, c'est par rapport au sacrifice. Alors la présence la plus remarquée des Satan, on est réunion chez Panaye et il était là avec beaucoup
de sécurité renforcée. Il y a des mots bazali kolo, un entourage à Satan. Et imaginez Yves, les dirigeants de la planète, les rois, les présidents, il y a beaucoup de noms, on a vu où bazala qui on a invité. C'est une grande réunion. Grande réunion. Invité par leur Dieu, Nzambe na bango. Satan avait un petit discours. En disant discours. Il a encouragé Batounaye, Basala Moussala. Parce que tant les amouké. Seigneur Bossala Moussala travailler pour le royaume de Lucifer, c'est-à-dire mon royaume. Et hier, Azad disposé à couper sa bango nyoso, biloko nyoso balingi. Couper sa bango, il ne manquera rien. Le travail, l'argent, la gloire, l'honneur, les biens. Tous les biens qu'ils aiment. Ils seront dans les meilleures conditions, à condition de respecter les principes du royaume et les procédures du royaume. C'est ce qu'il faut respecter. Mais aussi, il a mis l'accent sur le fait d'offrir beaucoup d'âmes en sacrifice. Beaucoup d'âmes en sacrifice. Parce qu'il a besoin des âmes, du sang, surtout des chrétiens. Alors, vous avez pitié dans Christ. Il faut qu'on ait de la bango ming, et tout le monde, Yves, passait là-bas pour s'agenouiller devant Lucifer. Vous ne pouviez pas parler. Moi, place Nazala qui kofanda wana. Na mon honneur nyoso na tout compris que ça c'est Lucifer. Même l'esprit à moi me dit voilà le prince de ce monde. Le Dieu de ce monde. Donc chacun à son tour, Azoleka. Azoleka wana ko fuka maliboso ya Lucifer, pe bazali ko pesa ye biloko nyoso ya lingi, pe bazali ko pesa ye ba maloba. Oyo esengeli atambola katikati na yango. Vous comprenez un peu cela? Ba pesa bonheur. Bazo pesa nyoso. Tout. Et puis mutu nyoso ke wana pe mutu ya koloba kuna zate. Awa na mokilinde vous parlez beaucoup surtout ba chrétien ba linkolo ba minga to te lo ba nzambe azo ba wana te nzambe ya ko sala boete bino boloba devant Satan on ne parle pas ce qui a lobby ezali bongo. Et quand il est entré, quand Lucifer est entré dans la réunion, papa le coup nini oyo bato nyoso ba telemi nga na telema kité. OK. Bon ba monoté. Mais bato kuna bazo monana parce que baki kozwa ngai nakende te nakende pe kuna kozwa mbano na ngai kozwa soki nini kuna liboso ya Lucifer. Mais oui. Oui, tout ça comme kuna no. OK. Mokilio eza na nzambe, c'est le jour que j'ai compris ce monde a un Dieu. Et le roi de la terre, le président, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la France, ce n'est pas forcément Jésus. Nous avons même les princes de ce monde, Azali. Comme tu dis ça. Bino, Christ a likolo, mon frère, tous les grands de ce monde, kozwa mitindo ya mokonzi na bango comme basala kawa na mboka na biso réunion ba ministre comme na président c'est comme ça, ce sont des ministres, ce sont tous des magiciens. Ils sont là là-bas pour la réunion, les qui réunion planétaire, les réunion régionale ou continentale, non, réunion planétaire. J'ai vu catégorie nyoso ya batu influent dans le monde, le président. Je ne suis pas obligé à kotanga ba kombo, ce n'est pas important. Mais il faut regarder ce monde, Otalango, avec un œil méfiant. Papa, tout ce qui se fait dans Mokilio est Zanzambeti. Tu peux être président. Au président. Okay. Ah oui. C'est difficile. Papa, ça, cette écriture-là, il faut exégèse. Quand Paul dit ça, hein, même dans l'Ancien Testament, il va me payer quelque part. Mais le monde, parce qu'au fait, les Juifs chez eux, c'est Dieu. Zamba poni David, ça les campagnes étaient. Saul, mais Dieu a poni à combien encore? Alors, ici, au sali vote, au sali élection. Ou bien, Nenge Mouzel Laurent disait Ayaki na Minduki naye. Ok, le coïb, c'est que nous avons dit mon conseil. Non, ce n'est pas ça. Minduki naye n'est commissaire à Bokonsi. Papa. Nzamba est bien. Nzamba yebi makamunyoso. Mais ça la kamamunyoso te.
Donc il n'y a pas de pas du tout. Le monde a un Dieu. La Bible dit le monde entier est sous le pouvoir de Satan. Du malin. On l'appelle encore malin, la Bible. Donc méfiez-vous. Voilà. Maintenant, Azaki na forme nini? Lucifer. Lucifer, on a na forme nini? Papa. Au moins, la caricature de ça, la dessiner, Satan, Masek et tout ça. Ça, c'est le dessin de la Bible. Papa, nous avons une beauté moko impossible. Nous avons une beauté. Ok. Mais Abima qui le colle à mutu moko mundele, jeune boye. Mais il y a un Lucifer. Beauté, naïbité, il n'y a pas de mots expliqués. Éclat wana, na kitoko wana, il n'y a pas moyen. C'est vraiment angélique. Ba demande ba na forme ba demande baza ba forme musu baza milai musu baza na mutute musu baza na mato yo eleki mutu. Il n'y a pas moyen d'expliquer. Tango monika bango ça c'est un monde à part. Mais batu ya mokili o bazaki na réunion wana ba yebi et comme ça nga bingi komona na mokili motozo satana zalakate ezaka la fondation batu ba créer non papa. Les sorciers savent très bien, tous les magiciens savent que le grand maître existe. Okay. Il passe des contrats avec lui. C'est lui qui donne le pouvoir au monde. Papa, je vous dis, Yves, c'est Satan qui donne la gloire de ce monde. Comment tu me dis ça? Ata ozana na onction ndengedini ya bonzambe papa okozwa lokumu na mokili yote. Mokili kubundisa yo. C'est pourquoi les apôtres, les prophètes, malgré onction bazalaki nango bazalaki na lokumu mon côté. Alors, si vous aimez la gloire de ce monde, papa, parce que nous t'avons coupé ça, c'est le diable. Il faut aller s'agenouiller là-bas. Et tout le monde est passé là-bas, Yves. Tout le monde est passé là-bas. Avant ya koloba, papa ma bolongo du bossu Lucifer. Pe abandi koloba na yo, pe ba distance parce qu'il y avait des démons oyo bazali kotia à molongo. Mondenge bato bakendaka pa basango kozwa Eucharistie. Nde bato bazali kotozaki bato kokende bo. Et ce sont les demandes de Bazo Sabino, Bazo Kende Malé Malé, mais la distance est qui séparée, yo koyo kate, yo grand maître Zoloba, na mutumusous. Parce que le problème est individuel. Ce que si Koloba na Lucifer, ba pesio valise moko. Portail munene zalaki ya kolongwa na mokili wana, pona koya na mokili biso physique. Pe ba démon bazaki ba garde bazalaki wana. Sécurité renforcée. Ba pesio valise. Ba pesio valise, biloko yo zalanga. Tikoyo, explication c'est quoi? Parce qu'avant de ma place, j'ai vu le monde entier. Dans mon bureau, et l'esprit me dit mon bureau, ne ba guichet, place, bateau, bauti na monde, on a ba kokende. Cause c'est comme biloko wana physiquement. Beaucoup de bureaux dans le monde, des milliers de bureaux. C'est ça bakenda. Même on a dit ça va bureau ezali. Et c'est ba kutanaka kuna. Bino boye bien kambwana te. Parce que c'est fait en catimini mais ba kutanaka. C'est ça. Le diable est prêt de donner tout pour sa gloire et pour les âmes où il va offrir en contrepartie. Tu ne peux pas voir la gloire de ce monde, ce qui est le sacrifice. C'est faux. Et ça, bon, bien que Batouébélé, Bakosala commentaire, on n'a pas besoin de Batou Koloba. Même la podcast qui avant, j'ai vu déjà faire beaucoup de commentaires inutiles et on laisse parler. Nous avons Saloba ou Koloba. Mais pendant que tu es en Mokili, tu peux faire beaucoup de commentaires. Mais tant que tu faut qu'il y ait la réalité à Makambo. Alors, après que mon abagishan, tu vas à tour de rôle, papa moko na moko akeli bozo, pesi pe akei abimi na zela wana bademo bafungo portail yaki. Tango ekomi tour na ngai. Wana bato beli basi ko passa na koma ki bien avant na réunion, mais na abima ki pe avaté. Mais personne ne connaissait pas que ngai nazali sataniste. OK. Donc voilà après discours. Après discours, réunion, après discours, mutoza yako saluer le grand maître, apesio makamuna yo nyoso. Apesa nyoso singi. Na valise pe olongo liboso ya mokonzo koloba iyote pe mutu moko aza koloba kuna te. Makelele pe ezati chichotement pe ezati. Mutu nyoso akangi monoko aza calme parce que le grand maître en présence d'ailleurs mutu okoki koloba te. Ce n'est pas comme ici dans l'église, où tu as un téléphone, n'importe quoi. C'est pourquoi les chrétiens sont distraits. Tant que comme ils tournent, parce que yo moko télématé. Ba demande ba sala boye, au télémi, OK, ne connaît pas mon conseil na bango. Ba tout est belé baleki. Na ba soi-disant serviteur de Dieu, est belé.
ebele ba konja ma confession religieuse ebele bazali koleka wana ntango ekomi tour na ngai na telemi na ye pe personne ne se doute de rien na komi wana même Lucifer ne connaissait pas que nga naza chrétien naza mopaga naza sataniste il ne connaissait pas Satan bombio ouais Satan akila na aoki kosala eloko te biso bakristo nde topesaka Satan nzela je te dis Satan qui dit ba ayebi te nga naza nani ayebi te moi qui vous parle ici moi na ye liboso ya Satan tout le monde s'agenouille moi je ne me suis pas agenouillé ah bon nga nafuka na Satan nafuka mate papa boniko on a kana quel que soit le camp mon nga nakena nga moko il y a une délégation à l'OLM et je sais que bazo guetter ngai que ceux qui m'appellent comme il mutuna biso to ba ndenge to secourir papa j'ai confiance au Seigneur pe nasi na moni tellement makambo ebele Yves na kati na bonzambe c'est pourquoi na kipaka lisusu eloko moko te na sali geste wana mais je suis surpris je croyais que wana nde makambo ekobeba mais Satan fait semblant c'est comme si eloko moko ezate tout le monde s'agenouille mais ngana boyi kufukama j'ai compris qu'est-ce qui était vraiment dans notre esprit à Lucifer. C'est comme si il a compris que Mouto c'est comme un Mouto Asika. Peut-être un Mouto Asika. Parce que Satan a eu comme un sauté. Non. À Kanista qui peut-être Mouto Asika a eu le principe était. Donc qui était bien que il besoin d'anglais c'est mieux le fukama. Mais ça n'est semblant. A eu Singaboy. Lucifer me dit ceci. Na coupé ça yo bandako. Na kopesa yo mbongo ozana besoin nango na lobi oui effectivement na za besoin ndaku na lobi mituka ba mbongo na kopesa yo nyoso oyo yo olingi pele lo kaka sika je vais te donner tout alobi tala eloko ezali boso na yo valise na lobi valise na tout ozana besoin nango na kati na monde eza wana gloire nyoso eza wana mbongo biloko nyoso kosomba tout est là na lobi bo lokola grand maître assis koloba na ngai n'est-ce pas na lingi na longa na tia pas na zo valise na ngai na zupe valise na ingi na avancer alobi attention mais sache que papa ça c'est Lucifer lui-même ndaipsi alobi yeba ke mutu nyoso na koyebisa yo opesa ngai esengeli opesa oshozi biloko na nga biloko nyoso na pesi yo soki na mutu nyoso na kosenga tango na yoki biloko wana na tie na ko ici valise na se na lobi quoi il veut que je suis en train de parler ici dans le nom de Jésus je dis quoi papa le fait ya koloba quoi batuye so bangi akokufa il répond le grand maître lobi ngai na kokufa te moi je suis mort quand Jésus-Christ était mort et quand il a été ressuscité je suis ressuscité na koloba ndenge wana papa na ebisio bagaye moko tremblement eleki na zone nyoso wana tozalaki wana bamaye mati kokita or tozalaki likolo lokola béton ezali susu béton te komie donc ba flow maye bandi komata kokita etie bagaye bademo baleki kutana Lucifer azotala ngai kaka mutu moko aza koloba nalobi messieurs ndenge nazoloba awa nalobi messieurs donc batu nyonso oyo bazoleka yo oyebi bango te ngai naza mutu ya mokili oyo te nga naza mutu ya mokili oyo te donc yo yebi batu nyonso baza awa te batu nyonso balobi akokufa nalobi moi je ne peux pas mourir nakufa kala mpe na se kwa déjà elongo na Yesu Kristo nayebi sio bareplace nazalaki wana namoni pasuki nalingi kodinda me nzambe asali mwa eloko moko lokola mwa lokola bwato ebimi nga na telemi ko mwana dinda ezate Lucifer ya lobi okobima awa te lobi ngai na kobima awa okosala nga pe eloko moko te papa portail ezalaki kuna ekangami ku na bakadina yango moko bikangi kokokokoko nakomi likolo ya bwato mbonge komi ebele Lucifer azalaka kimia azotala ngai bademo azokule mais le constat c'est quoi Yves moyen basimba nga ezate fayeba tele muso nga bakango déjà okokanga nani papa tu sais ba Kristo bazali likolo nde moni maladie nyonso ezokoyisa bango bipepe nyonso ezokoyisa bango papa mo Kristo aza mutu akosaka na ete un chrétien qui
imagine na monde na ye mais na défier ye kuna mbonge ye bato bakimi na molongo wana ya bato bazali koya liboso na ye kofuka mesili papa bagaille koti makele koti bademo basote bakebula bazo tourner qu'est-ce qui s'est passé mutu oyo akoti ndenge nini awa akomi awa ndenge nini na réunion na biso papa batu nyonso baza kimia batsel les démons bademo kade baza tourner bazo luka je ne sais pas bazo luka nini bakangi déjà portail ya kobima mpabi mate bazo sala contrôle tout ça menga na telemi wana mai lingi bena Lucifer me voyait et les démons me voyaient aussi mais la gloire du Seigneur ezaki makasi okopusa ndenge Yesu toyoka kaka Yesu Yves Yesu anatosaka na kana Yesu Yesu azali papa c'est le Dieu des dieux na ebisi yo mai Lucifer me dit okobima wa tenga lobina kobima awa na sali moi manœuvre mukena kende côté à portail kuna mai ezoya boye tango nazo koma kana portail ba demo bazala kiona bango Yesu ba gardien porte ba kimi kuna le maître lui-même est incapable de kusala bongo badelo kusala il ne peut rien faire. Na comité na portail. Bademo bazo circuler, bazo luka bazo kelbi pa na bipai. Bon, démarche na bango il y a pas moyen d'expliquer parce que na lokola batuté. Alors, bawo bazana entourage ya Lucifer, bazawana et Lucifer me regarde. Valise na tiki yango wana et puis na répondre, yeye ba répondre ka été. Moi je lui réponds. Alors, qu'est-ce qui se passe? Na comité na portail. Ah, kotambula na Yesu za kitoko. Je serai toujours chrétien. Amen. Moi, je serai toujours chrétien. Je n'ai pas le temps. Ata oboinga je ngala ko biboya ngama kote na miyebi na za nani katikati na Yesu. Et c'est ce qui fait la force. Les abakristonyo so ba bantoma, batonyo so ba yebi Yesu très bien. Ba miyebi, ba za très sûr na Yesu na bango. Amen. Na komi na portail. Na lobi au nom de Jésus. Papa, portail est cédé. Na yebiso ba cadena wana ezaki lokola mitu ya batu. De gros cadena lokola ba mitu ya batu. Et pasuki quoi. Papa portail est cédé tout. Na lobi monsieur Lucifer, yako kanga lisusu. Kanga lisusu portail wana. Ok. Nabimi. Natiki bango kuna. Na kenanzela. Siko na badi kotea bato bazaki nanzela. Parce que bato yesu bazo kubima bazolongwa na mokili wana no? Bazobima bazoya na mokili siko ya biso physique. Daso bimia na fo bimina océan kaka obimi na mokili wana spirituel monde spirituel obimi nango oye siko na mokili physique. Nazo kutango nazo tea bango yo. Tea bango bibozo landa mutoy. C'est Satan Lucifer. Pourquoi vous olanda ye? Boko kenena li felo. Bolanda Yesu basi na badi côté bato. Mais bato azotanga lobi muto ya uti wapi? Muto bazolo bisanga ite na tei na bango na nzela na kuti wa misusu meme na ba guichet ya monde oyo na badi côté bango na badi côté bango bundi bela Yesu. Bolanda Lucifer te, bolanda Satan te, bundi bela Yesu Kristo. Sino boko kenena li felo. C'est Satan. Oyo babwaka kiye wana. Oh, nazo bisa bango boy bango ba yebiye. Parce que bakenda kana barino bango no. Mais nazo yesa bango danger oyo e kozala na suka na sima ya bango kokufa. Parce que Satan akosaka bato na ye wana ke toki bakufi bakozala pa na kimia. Mais soko kufi Yves oko regretter. Soko kufi okozana pasi ya koleka bato oyo bazali kosalela ite. Tous les satanistes bazana souffrance makasi koleka ba bazali ba satanistes. Na tei batu frère na tei ti bongongo ikauki ti na lembi na komi na bagishe musu azokota bazopikisa ngai mais azokota koteya na kila bagishe beli na tambolaki da bagishe beli na tambolaki na vision mais nazobima muke na komi na par exemple la Californie muke na bimi na zana Suède muke na bimi na zana Australie nazobimi na donc ce sont des choses na komi nazoteya parce que ba bureau wana pe ezali na Londres ezali na ba ville minene ya monde partout ba bureau ezali ya batu na ye ti na ye ko sisa musala
Ok. L'ange revient encore. En lui, Pierre, c'est fini. Et continue maintenant. Ange Mayo, ya. Ah oui, Pierre, va te revoir. Restez à la maison. Ce n'est pas la première fois que les anges me prennent. Ange Bazouangaï, beaucoup de fois. Quand on a l'église Ebélé, l'église Ebélé na Kinshasa, l'ange vient la Zwinga Lobi, Yaka. Toye penza l'église, bato sambi la peto fandi wana mwanje. Lobitala, état d'église. Moni pasteur Nazali, moni bandit. L'église Moussoussota, mon dit moko, azate. Église Ebélé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais c'est ça, ce que j'avais vu. Alors, Kozonga, Nayo. En fait, réaction des akini après Kolamuka. Ah, Nakamwa. Kozonga na bonzoto ya biso. Nakamwa kimi. Au bételaki pasteur, au bételaki ba collègue, non ba pasteur. Na bételaki quelques frères, madame Mouké. Mais ce n'est pas qu'un jour wana. Il fallait nous attaquer belé. Na balaki d'abord kokoma. Parce que c'était une vision terrifiante. Bangi sangi mingi. Au coup de président, c'est là que j'ai compris. Bon, monde oh, il est à Satan. Exactement. Donc, écrit wana Yesu alobi que le prince de ce monde vient. C'est la vérité. Monde oyo kolinga yangoti. Et ne croyez pas que Moutoyo alobi Yesu non. Oh mokonzi wana nzambe te non, je vous confirme encore Yves. Okoki kozala mokonzi pe nzambe te wana te. Parce que le monde est en Nzambe na ye, le monde a un Dieu. Il y a un Dieu qui gère ce monde. Et ça y est. Bien que les gens lisent là-bas, on a capable. Aye bisi Yesu hein. Fukama na kopesa yo royaume nyos. Ba pesa ngai, na pesa ka mutu nyos na li, na lingi. C'est biblique. Luc chapitre 4, c'est biblique. Le diable donne la gloire de ce monde. Mais sa gloire éphémère. Ça c'est. Mais en bas d'Anzambe, on a la biso, oui, ça va on peut belé, bazara toujours on doute c'est témoignage. Belé na ba commentaire au talaka ba boy na ba. Oui. Au lobani na ba d'Anzambe on a la biso. Ce qui mutu ba kondima na ba ba ko boya. Mutu aza libre ya kondima. Pe mutu aza libre ya ko boya. Yesu azalaki na mokili oyo. Atamoli ateli lo bananzambe. Mais ba pharisien ba boyaki. Ba pharisien na ba sadducéen ba boyaki ba tebele mike manimelaki. Nous annonçons makambo oyo nzambe la kisibiso. Na pas besoin ya kokosa boko sani. Na la kende lifelo, non? Pourquoi? Na pe ko luka eloko moko te. Parce que makambo bile ba kote yango na église. Et beaucoup de pasteurs, je le dis bien, beaucoup de pasteurs. Baza na nzela malamu te. Beaucoup, je l'ai dit encore dans le podcast on a liboso. Beaucoup. Et beaucoup de pasteurs iront en enfer. Beaucoup. Parce que baboy kolo ba vérité, balingi, banimi ba bonzela bango mbongo. Ils ne veulent pas prêcher la vérité. Alors, aux libre à Kondima, aux libre à Koboya. Mais c'est une révélation que j'avais vue. Et j'ai compris, Dieu m'a instruit que à la Kisingaï que Mokilio. Moi je regarde le monde méfiamment. Là c'est méfier dans Mokilio. Donc, tu as réunion comme moi quand on participe à tout, mais sous pe. On a des réunions, n'a participé qui, en tout cas, c'est la première réunion à participer. Ok. Alors, donc, ban nzambe oyo balingi, soko lingi nzambe, kolinga Mokilio yote. Kolanda pe Mokilio yote. Ok. Biloko ebele zali ko salema na Mokilio, c'est pour la gloire de Satan qui est le Dieu de ce monde. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Il y a beaucoup de choses qui se font. Bako sabino teke ono, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. To eloko nizo sale mais zamokano na nzambe c'est faux. Nzambe wana eza Yesu te, eza Satan. OK. Dieu intervient pour na bana na ye. Tout ça lokola ba ambassadeur na mokili awa. Soki lola makambo salemi kuna tokozwa copie information parce que tozo représenter lola awa. OK. C'est ça. Mais toyebi ke o eza bisote, o eza nzambe. Parce que Yesu alobi, je vous ai choisi du monde. Vous n'êtes pas du monde. Nous, il faut que penser na biso à la renouveler. En tout cas, total mokili na lolenge kokota te na makambo mokili. Oh, ngai na kozala président, na kozala ministre, na kozala boye pasteur, papa tel ilo bananzambe tika makambo wana. Tu ne peux pas gérer le monde de ces bébés déjà. Et ce qui nous a bibolinga mokili yote, papa, il n'y a pas moyen de redresser, c'est-à-dire que zomi sa mokili yo ezala malamu, lokuta et kozala kamala mulisusu te. Toujours que les kino suka payer sou aya. Mbote ndamba pambola bino makambo papa Pierre alobi ezali vrai ba o baza na posa numéro ne yangwana eza affiché likolo ya vidéo
Nga moko na pisa témoignage moko un peu vite. 2 ans passés, na bandé ko traversé ba moment très très difficile na vie na ngai, na perdra qui même musala. Ezaki ba moment moko je n'ai jamais traversé na vie na ngai, na mona penja ba combat spirituel vis-à-vis vraiment na mus na ngai. Donc mama kambe belé amabe ekomele ngai na moment moko au tel point que depuis na bota mati na kola boye. Yaki pour la première fois même na koma kwa la même la difficulté, ya ko manquer même 10 euros na Europe. Mais na sia bami kakatano nyonso toana na longola ki espoir na ngai epa ya nkolo te. Na yebaki ke anta passe ekomeli ngai, anta ba complication ya ba misala ba gauche droite. Na yebi ke mon rédempteur se levera le dernier. Maman na nga abande ko supporter nga ko pisanga bambongo ko futa ndaku parce que nga moko na ki na ba revenu te. Mais na continue ki ko croire na Yesu Masia na bungisa ki elika na ngai te. Mukolo moko nalalaki na monaki Satan ye moko Lucifer aelaki ngai abande ko tambola vraiment malembe, très fier. Na simane aki na image ya mutu, mais na simane aki na mukila moko, mukila ngo ezalaki lokola na ba image ya batu ya mokili. Donc lokola bata mokili babandaki kolande, donc c'est comme si na mukila wana abande ko entraîner le monde entier. Siko atalinga abande ko talanga na kanda azoka mwandenge nini malgré ba persécution, malgré ba bitumbo nyonso tout, mais nazali tranquille, nazali calme. Pe naza agité te. Et tango na mona kiye après tango alobi tango azolo ba kake e bandaki kobeta. Ba kake vraiment e bandaki kobeta. Maintenant qui na place mobe lokola dans l'espace, lokola na désert moko boye dans l'espace. Nous ko nyata mabele te. Et pe abandaki ko tambola azuya envers as. Ko tango na komi ko pambela au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis na monié atalinga donc na fier nebite comment kwe expliquer ngo atalinga na fier nyonso to azui abaluki abandi ko kende parce que akoka kingaite yango wana na pesi yango ka pona ko confirmer makambo oyo papa Pierre alobi ezali effectivement Satan aza na pouvoir moko te likolo na yo mwana na Nzambe. Satan aza même na moko te likolo na yo mwana la Bible dit, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ce que moni bana na Nzambe balaka agité, bana Nzambe balaka touché, balaka tourmenté, bana Nzambe bazali kokoya na maboko ya ba sataniste ya bandoki. C'est parce que bazako tika ba porte. Lelo bana na Nzambe balingi mokili mingi. Lelo bana na Nzambe balingi miziki ya mokili. Lelo bana na Nzambe balingi modeli ya mokili oyo. Lelo bana na Nzambe bakomi kozwa comme ba modeli kolo na bango, comme bato oyo bazali ko inspirer bango ba musicien ya mokili. Et là teli ya bana na Nzambe lelo eza représenté par ba musicien ya mokili oyo. Ba coiffure. Bana na Nzambe babimi na misu ya nkolo, ba kei na mokili. Bakomi lokola Adam oyo Yesu azali kotuna bozali wapi pona soki sa ezaki na mwana moko asengaki mama na ye mikate tango mama ne yake asombele mikate metango azongi na ndaku mwana azaki susu na ndaku te akendaki ko sakana. Et je vous dis la vérité, pendant tout le moment que mwana wana abandaki konyoka malanzala ezalaki faute ya mama te parce que mama déjà amemaki mikate na ndaku, mais mwana azalaki na lieu de rendez-vous te. Lieu à rendez-vous na yo na Nzambe ezali na obéissance. Ezali na losambo, ezali na crainte de l'Éternel. Prière oyo osala, kolo a ramené là déjà réponse. Depuis kala, likambo senga déjà akita na yango, mais zonga na lieu de rendez-vous. Ozali na masumu na molili, kolo azali mwenda. Tamba pambola, osoki message. Yo
kakisa komonisa aveugle osangisa soi na mabele opesa moto yo rendez-vous te ntango mwasi asimbi elamba otikalaki kopesa ye rendez-vous te tosolola alobi te salango lelo kopesanga rendez-vous te lelo yo lelo tokoma lobi te salango lelo awa nasina chingambi yo tosila na lelo réponse na ngai ezala likambo ya rendez-vous te losambo nanga lokola bartime salango lelo mwana moto te po akosangai abongwani pete po
bandi